mususu nazali kopesa bino bokende kotanga na mukanda Exode bandaka na chapitre 7 ti na verset 11 wana place ba pharaon ba magicien na ye na ba occulte na bangwana basalaki tokolobela mukanda Jérémie 27:9 tokolobela mukanda Daniel 2:2 place oyo roi Nabucodonosor yepe andimaki te bandoki boya pe pana nga bomonela ngai makambo tokodebatre yango tokokota mpe na mukanda ya Malachi chapitre 3 verset 5 baoyo balingi okende kotanga mpe na mukanda Esaïe 3:18 bakende kaka kotanga kuna tokolobela mukanda ya 2 Rois chapitre 9 ti 22 kuna tokomona place misala ya Jezabel kobomisisa eske kobomisisa na tanga biso ezali oui ezali na ta ya kala pe ezalaki oui ezalaki mais eske Bible ebengi misala ya Jezabel sorcellerie eske sorcellerie yango te ezali confondi na mo idolâtrie babiloko nyonso yango toko analyser na Michée 5:11 pe zwa bike na papier kende pe kotanga na mukanda Esaïe non Ézéchiel chapitre 13:17 toko continue pe kolobela makambo etalika kindoki ti na ba Genèse 30 na verset 14 place Rachel akende kosibila mpungu to kisi ya papa na ye poto yeba ya solo eske Rachel akufaki parce que mpungu eza na puissance ou bien eza na puissance te ou bien eza na makanisi ya mutu nyonso toko analyser wakati na émission oyo ya la vérité na pokwa ya lelo Psaume 109 verset 28 pe tokolobela ona ba obaza na YouTube na ko imprimer ba image nyonso wana ba verset biblique nyonso tokolobela bande ko nangai na mokana Exode 22:17 tokolobela yango Lévitique 19:26 Lévitique chapitre 20 tina 27 pe tokolobela yango Deutéronome chapitre 18 verset 10 tokolobela yango mais mingi conclusion na biso na poka leloyo ngai l'impresario Joachim Zambwana na kobela yango mingi na histoire ya Balaam na Balak batu oyo bango bale batantaki ko maudire Israël nini eyaki boko mona place mutu azali ko sola na nyama eske oyo yango te kindoki soki ezala na société na biso eske yango te na date leo bango bageto mona kindoki omona bimpunda komi ko solola na mutu misala ebele ezali koleka na société na biso na data lelo yo comportement ya batu ba miracle ndenge na ndenge ba mystique ndenge na ndenge eske ba mystique yango na Bible pe ezali ebenga maki sorcellerie to ebenga maki ba événement mususu oyo ezali parmi bana ya batu eza ko exister parce que moki ndoki ekomi un peu na exagération ya matata société na biso africaine ekomi ko panzana ba famille na biso ekomi ko panzana ba divorce ekomi ko panzana parce qu'il y a de ces pasteurs qui sont des charlatans bazaka yakaka na makela laka bando ki bazala église oyo bando ki bazala quartier oyo mwasi na bazala sima misala nyonso oyo est-ce que basi pe la Bible bazala kite bazaki na sima misala ya mabe ya kokwesa mboka mobimba ya kokwesa ba parents ya kokwesa ba konzi ya kokwesa ko bomisa ba santu mais est-ce que Dieu benga bango ba sorcière question na yango tozala moto ko démontrer oyo likambo nyonso ko koya kana quartier ko no bandoki likambo nyonso ko mika kindoki makambo yango toko lobela na mpoko lelo ngai frère Rabino Joachim Zambwana kati na émission oya la vérité mutu kokende mosika te abo siliko zo ba boulette ya makambo oyo toko lobela concernant la sorcellerie Nzambe apambola bino na tango tokei kozwa souple na biso liboso pe tobengana na pembeni po tokende suko kontinue komela mwa mai na biso ya mpio parce que tosili koyeba makambo nini tokolobela pe na baverset biblique nini tokolobela yango oyo Apocalypse pe place bazali kolobela kindoki Apocalypse 16 tokolobela yango mikanda nyonso ba mystique nyonso ezali na Bible oyo eza kofunda ete eske oyo eza komona teke ezali kindoki tokolobela yango eske Bible qualifie yango comme kindoki nyonso na tokolobela yango deko na ngai tokende mosika te l'impresario Joachim Zambwana mutu azali koprésente équipe mobimba mondiale tosili kosala recherche oyo pe biso nyonso tokoki koya awa au même moment te Nzambe apambola bino lisusu encore une fois tozali ko regrouper kosala sarclage ya makambo nini tokolobela haleluya. Mare
tosili kozonga kati na émission oyo la vérité place ngai frère na bino Moumbu na bino Joachim Zambwana nazali ko présenter équipe nyonso na ma émission oyo etali la vérité concernant la sorcellerie. Sorcellerie bandeko na ngai soki otanga na mokanda ya Joël chapitre 2 na 13 balobi ete déchirez vos cœurs et non vos habits. Bon pasola mitema na bino kasi bilamba te. Elingi koloba ete émission oyo programme oyo ya la sorcellerie naza kosenga yo frère na ngai sœur na nga place nyonso yo ovandeli olongola d'abord makanisi ya position oza na concernant sujet la sorcellerie. Mais na ko inviter pe regarder pe position na yo ya idéologie na yo ya makanisi ozaka na concernant la sorcellerie. Ya de biloko ezali awa pasola motema na yo mais bilamba na yo te na tango yo ka vérité oyo ke eko bouger position ya makanisi ozaka na depuis au potama depuis bakoko na bino na concernant kindoki. Raison nazali kolobela bongo ngai te mokanda ya Joël chapitre 2 13 bon pasola mitema na bino mais bilamba te parce qu'il y a une certaine hypocrisie na bilamba. Okoya ko paso bilamba no parce que moi na kufi oh parce que na sali masumu jeune et prière ya solo osali yango kasi question ezali est-ce que motema na yo pe esimilie humiliation yango wana nazali kosenga na minute oyo mutu nyonso tika azala yango po ete mateya oyo tanga kozwa place na yango position nyonso yo ozaleli okoyi ko bouger facilement parce que moi un homme humble. Humble signifie humiliation. Humiliation signifie muto yoki o comprendre pe ondimia solo likambo balobi ezali yango. Vérité ko comme ça mokonzi, vérité ko changer vie na yo. Kasi soko pasoli kaka bilamba ke makambo balobi epesinga vérité puis o laxi na batuka ka boye na boye. Alors ko kape ko sunga bana mikete. Bana o tozali ko éviter bakola na buzoba o biso bakoko na biso bakosa biso te concernant sujet etali kindoki. Bana oyo biso to kosa mike zwa koko ne longola milu ke ne ko toxin ko basango parce que bakoko na biso bango babatele bakoko na bango baswana ki bana na bango bagada ima bana na bango malgré situation kindoki ezalaki ke komi lelo bana nyonso balabala ba shege basi nyonso bakomi ko divorcer bango likolo nini parce que papa prophète na biso ayaki ko mona bandoki mwasi na azalaki na liste ya bandoki bana na badimi na liste ya bandoki kasi oyo papa wana ye mutabala ka ba mari de nuit ba femme de nuit nyonso bazali awa biloko oyo même na tanya bakoko na biso ezalaka te yango wana tozali kobanda kopesa d'abord explication ete est-ce que na tango ya kala na tango ya bakoko na biso mokindoki ezalaka. Quand je parle de bakoko awa nalingi kutu koyoka village na biso ki bokolo te nalingi koyoka kiti na biso baluba te ya bakongo te ya bato wambo te ya bato kabinda te ya bato gabo te ya bato yaende te nalingi komona bokoko na biso ya papa na biso Adamu na Eva bakoko na biso nazali koyeba tango ya banowe tango ba Abraham tango ya kala wana bango ndenga nazali kozwa bakoko na biso ya biso les humains les hommes sur cette terre. Oui, makambo ya kindoki ezali makambo lelo te na tradition bakoko na biso avant même Bible eya na Afrique banda partout au monde batu balukaki komona ba mystique caché l'invisibilité ko découvrir Nzambe à part ngai à part mutazomona bongo na sima ba montagne kuna mystère mususu ezalite et bongo na se mai il n'y a pas d'autre mystère et bongo na mapata na ba étoile na ba azur nyonso oyo est-ce qu'il n'y a pas d'autres agents. Est-ce que ba alien mususu bazalite mutu aluka ki ayeba ba force supérieure koleka yaye